manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala info ninga ya jeudi 14 décembre 2023 yango ebandi mbote na bino piskanios tubozwa mito fongoli basango na biso pona kotalisa bino ndenge sur invitation ya candidat député provincial ya Selemba au numéro 149 Elvis Ituku abengisaki bongo candidat na députation nationale Magloire Kabemba Okanja oyo azali bongo numéro 412 na funa Nathalie Kela kapenda pesi ba détail asalaki descente musclée awa na commune ya Selembao elombe ya funa bobenga ye boike bakandidat nyonso ya funa l'homme essentiel ye nani Magloire Kabemba Okanja candidat député national na circonscription électorale ya funa numéro 412 ayaki bongo ko répondre kitoko ndenge boko komona na invitation ya bana Selembao base naturelle ya Elvis Intuku oyo azabongo ye moko candidat député provincial awa na Selembao numéro 149 bondi melangai que le débilombe ya funa na ya Selembao basali suka na dio de feu veut dire balobi ba ko allumer funa mobimba avec impact pe idéologie à travers mo bangé alliance oyo basali yo bazobenga bango moko alliance gagnante et bongo tango bakutanaki na population Elvis Intuku le numéro 149 ya Selembao oyo bana Selembao balela na mitema a présentaki bango officiellement partenaire hyper privilégié na ye akendaki kutu par 4 chemins te ayebisaki bana Selembao tout que lokola ye moko bako voter na provincial basala erreur ata mokete mot d'ordre pesami kitoko moto bako voter na national aza se moko yeyo la force de frappe ya funa tout Magloire Kabemba Okanja numéro 412 babosa na yango te na isoloa yende papa solution incarnation et changement funa boyo kalokole na lingina libéré Selembao na libéré mon amoureux na sema discuter à papa Magloire pour libérer commune oyo après ce chance wana après ce opportunité wana ya ko libérer commune à Selembao ensemble oui tiki gagnant e bana funa yango yo kobeta beta misu te kizunguzungu pamba Elvis Intuku na provincial commune à Selembao numéro 149 Magloire Kabemba Okanja code ya funa numéro 412 na députation nationale véritable dieu ya ba champion oyo ekotisi minda na bavenir belé ya Selembao misala belé pe salemi et pesi bana mboka misala kitoko pona kosunga population ba mama batata pe bilenge nyonso ya Selembao ya bino bango yeyo ba candidat misuso batikali mapapa na mapapa mpavala candidate numéro 760 pour Natchangu P provincial na le numéro 134 Marie-Kiet Moutinga à Salaki inauguration ya pont na ekuna na commune ya Kimbanteke Fabrice Lundombi. Candidat na députation nationale pour Natchangu numéro 760 P na provincial na commune ya Nsele numéro 134 Marie-Kiet Moutinga na double casquette na ye aza toujours présente pour na ko consoler ba base na ye ya Tchangu akitaki na quartier Biyela na commune ya Kimbanteke pour na ko procéder na lancement ya bijoux oyo asali pour na bana Kimbanteke ezali bongo po moderne oyo ezu bongo kombo na ye
na rivière ya Nchanga. Bakondi ya ndenge na ndenge bazalaki na cérémonie oyo tomonaki bongo ba chef coutumier, ba candidat député provinciaux, bourgmestre azalaki bongo représenté. Moya bienvenue epesamaki epa ya candidat député provincial ya Kimbanteke na compte ya PDG Madame Wivine Maga. Pe chef ya quartier Biyela a remercié ki ba effort ya femme forte, femme dynamique numéro 760 Madame Marie-Kiet Moutinga pour la réalisation ya pont oyo. Na tournaye la femme de fer numéro 760 na Tchangou P134 na Sele a remercié ki population pe ba autorité nyonso oyo bazala ki wana kuna atalisa ki bango misala nyonso asala pe azali kosala na Tchangou. Ezali moment oyo basali eloko te bayaka kobebisa misala baninga na bino ke na bana kosala pont ya liboso na salaka na 2012 ezali pont na rivière Mosolo. Pont wana na sala na 2012 na commune ya Ntsele ti lelo ekokisi 11 ans pont wana ezakaka ndenge nasali pont oyo ekotikala po esalami na banorme ezali 7e pont oyo na osala na Tchangou. Lelo soki tosali pont oyo ezali mpona korespecte message ya chef de l'État. Ngai na bato na nga nyonso tokomote Fachi Beton na numéro ya mibale tokomote numéro 760. Vice-présidente ya PDG ayaki ko présenter ba candidat provinciaux ya PDG liboso ya population. Kosilisa na ye présentation bosimba na kanzape na lolendo nyonso ke cérémonie monene ya ba chef coutumier et salemaki awa ya monde epesaki nzela na femme forte numéro 760 na Tchangou P134 na commune ya Nsele ya kokata ribbon symbolique kaka ndenge ezalaka. Boyende ezalaka badongolo miso boti kabilobela na oyo bozali kosala te. Leader ya Tchangou azaka kamoko numéro 760 na Tchangou pe na provincial na Nsele numéro 134 tomoni bongo Marie-Kiet Moutinga misala na yo e monana deja kendese liboso Tchangou ezaya yo. Candidat numéro 26 pour la circonscription électorale ya Chikapa ville, honorable John Muyamba ayamba maki makasi na bokomine ekuna héritier mapinde me azaki simasima na compte info lingala. Inga milimo mutu mweswe magosanga ya nwembifala na wa. Azelamaki mingi depuis campagne électorale et bandaki na ville ya Chikapa. Honorable sénateur John Muyamba Ngov, candidat na députation nationale pour na Chikapa ville, candidat numéro 26. Aniataki mabele ya Chikapa. Ndenge kaka bino moko bozali komona, boy moi esaretaki. Baktu bayaki ebele ndenge kaka ezalaka lokola momesano. Na bokiti na ye, botela bino moko ndenge ayambamaki. Marie Imen, débordement ezalaki na ndenge ya kosakana te. Full oyo bozali komona esengeli kopesa yango kombo ba autorité civile ba chef coutumier pe bato ya ndenge na ndenge. Bref, bana ya Chikapa nyonso ba répondaki au rendez-vous pona koyamba honorable John Muyamba Ngov oyo azali espoir ya Chikapa. Bango moko ba mesana ko benga ye sénateur sans frontières, candidat na députation nationale numéro 26. Botela bino moko ndenge ayamba maki bazali koyemba bazali kobina balobi ya bango yeyo John Muyamba Ngov ou rien ndenge kaka ba mesana koloba. Nzela batambola ki makolo ba distance ya mulai ndenge kaka bozali komona moto moko te amataki mutuka. Honorable John Muyamba Ngov azalaki accompagné na molongani na ye mama Nicole Ibele Muyamba. Botela bino moko ndenge esengo ezalaki epai ya bana Chikapa koyamba moto na bango mwana bango sénateur sans frontières honorable John Muyamba Ngov.
Nambala moko bakomaka te bakomi na terrain d'Ibumba epai wapi rassemblement ezalaki na ndenge ya kosakana te stade d'Ibumba erefulaki foule na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona ambiance ezalaki vraiment totale ambiance ezalaki au rendez-vous message ezalaki simple pour na sénateur John Muyamba Ngov alobi yesi asa na ba campagne électorale mbala ebele kasi mbala oyo numéro kaka moko pour na présidentielle ezali bongo numéro gagnant candidat numéro 20 Fatou Beton oyo honorable John Muyamba Ngov asengi na bana nyonso ya Chikapa ba voter massivement le 20 décembre ezali koya Kongo ya Muyamba Ngov ezali pe na numéro 26 le 20 décembre Yambula Otozali Toyebiete Maponami Ezali pour la présidente de la République Nasengi Bino Tozali na candidat Oyo Tozo soutenir Kombo naye Fachi Beton Toganga makasi ataye kuna esika zali ayoka ke Chikapa bako vote ngai à 100%. Mwamboka Esambo Diana Irene aza candidate idéale pona bana ya Lukunga aza numéro 784. Reportage. Mama Irene, mama ya bana e. Iso toko vote seyo mama e. Mama Irene, mama ya bana e. Iso toko vote seyo mama e. Biso toko tinda yo na parlement. Molobeli ya bakongole. Biso toko tinda yo na parlement. Molobeli ya bandikape. Biso numéro na yo mama e. Numéro ya mama 784. Biso numéro na yo mama e. Numéro ya mama 784 na Lukunga e. Andikataza mutu ya solo. Ngai na elelo bino pe boye awa eko manifester soutien na biso epa ya mutu oya mona biso ke toza iti eza bongo te mutu yango aza nani eske boyebi ye kombo na ye nani na ninoka bino kombo na ye nani merci lelo toyebi ke toza na kati ya campagne électorale bato nyonso bazali koningana eza bongo te biso mpe bapersone avec handicap toza mpe koninga boyebisa baninga te biso na papa Fachi eza ya libela na libela parce que biso tolingi akoka kokokisa makanisi na ye nyonso mbula ebeta te pasi ezala te biso nyonso le 20 tokokende wapi tokende kovote pe tokovote na tokovote numéro 20 mutu akosa biso te bamosusu wana bazali komemela biso Mama Toto elongo na bana ya bakomine ya Ngaba ya Lemba pe quartier Mumbele basalaki carnaval moko mercredi 13 décembre na bitse moko ya kosensibiliser population pour ete ba voter numéro 102 na mo amba pe 30 na limité zali bongo Arsène Kingo Francis Kanza lokoka azaki simasima na Kanta info lingala. Babalaki carnaval na bango liboso ya Saint-Laurent awa na commune ya Ngaba bango banani bana ya commune ya Lemba ya Ngaba pe quelques bana ya Mumbele elongo na la dame de fer Mama Toto oyo basangana kiloko la moto moko na bitse moko ya ko soutenir candidat na bango na députation nationale na mo amba numéro 102 pe na provincial na limité numéro 30 ezali bongo Arsène Kingo oyo bazali kobenga ye papa solution bazwaki avenue Nzadi korta bazwaki avenue Kimbunda kuna Mabina elongo na fanfare na baloyembo ezalaki penza opesi mbwambwa aboyi babimaki na route université engai ye kuna ezalaki nde somo po population batondaki na ndenge ya kosakana te babukaki avenue Lobo bakotaki avenue Frigo ti batusoli na Prince Kikwiti kuna
eyindaki mabe bakotaki na avenue Fatundu na Lemba babimaki kuna na Bandundu botuna nini nzela mbula ekangi bango lokola bazalaka na bolingo ya Papa Solution Arsène Kingo batikaki te bapola mbula na ndenge ya kosakana te. Arsène Kingo, ça a été toujours Arsène Kingo. Bana nyonso ya Moamba ya bino candidat yeyo Arsène Kingo numéro na ye ezali bongo 100 pe na provincial na commune ya Limete aza numéro bongo 30 bo voter Moamba ekolata lele ya sika Limete kutu koloba te po ye apesa kande solution. Candidate à la députation nationale, Yamo Amba, numéro 756, Dr Hermione Bolumbe, Atambola qui na quelques églises, Yamo Amba pa Iwapi, Alobela qui bangona o etali bongo candidature na Fabrice Lundombi. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, mais à moi et mes Candidate numéro 756 pour la circonscription électorale Yamo Amba, Dr Bolumbe Hermione, abandaki campagne électorale naye loko la mwana nzambe. Nyonse bandaki na poste armée du Sali oyo ezwami na commune ya Matete ezali bongo mbale ya liboso komona bango bai bana koyamba candidat awa colonel Matondo azangaki te kosambela kotika Dr Hermione na maboko ya nzambe. Mais aibina kokimela epai na yo koluka yo pe kotila yo motema mpona mio ekoya yo omimonisa epai na bawe bakopona. De manière symbolique, candidat numéro 756 aremetaki offrande naye apesaki ba tambourin ba foulard pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezwami na visage naye ya numéro 756 bosimbake akendaki pe na poste ya Krompungaba ya Kisenso pe ya Mumbele epai wapi geste moko kakande ezalaki posé bosimbake en dehors ya basalutiste alekaki pe na église tabernacle divin epai wapi asalaki même geste apesaki bakiti ba cravate pe biloko ya ndenge na ndenge bosimbake awa na commune ya Lemba église ya pasteur Ramazani bayambaki pe mwana na nzambe moto na bango Dr Bolumbe Hermione awa pe asalaki kaka geste moko apesaki ba foulard de tête pe bakiti elongo na biloko ya ndenge na ndenge même geste esalemaki pe na commune ya Kisenso kuna pe numéro 756 akendaki na paroisse Kimbangiste moko nyonso elekaki kaka lolenge moko église unie du Saint-Esprit bango pe bazwaki don ya bakiti kutu organizaki culte moko spécial pour na kotika numéro 756 Dr Bolumbe Hermione na maboko ya nzambe awa pe apesaki lo ya bakiti pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kotalisa ke Dr Bolumbe Hermione oyo aza numéro 756 pour na circonscription électorale ya Moamba asengi bana nyonso ya Moamba bapesa confiance le 20 décembre pambate yende azana ba idée kitoko pour na développement ya Moamba. Candidat numéro 627 Dan Kuku Mantuta akitaki na Kimbantieke pona kosolola na ba membre ya mutualité biso na biso Nathalie Kaila Kapenda Iganting. Ambiance ezalaki total na candidat numéro 627 Dan Kuku Matuta bandeko ya mutualité biso na biso ya Kimbantieke bayambaki ye na esengo nyonso. Dan Kuku numéro 627 Toponi yo candidat numéro 627 Dan Kuku Matuta azalaki ye moko te accompagné na équipe na nyonso. Madame Natasha Kuku a expliqué na bana nyonso ya biso na biso ke oyo eza ndaku na bango pondu ya lupango awa eza pale toza bapaya tende na donc biso toza mabana ya mabele bana ndaku mutako saote na urne. Dan Kuku Matuta, candidat pour na changu numéro 627, aye ko expliquer na bandeko na ye mapona mindenge esengeli basala le 20 décembre. Pour na nini esengeli ko voter. Tangu tozo kende ko voter
Candidat na biso numéro 20 pour nini? Numéro 20 pour toyebi et pas na bango. Nenge pe toko voter 627 pour toyebi. Candidat numéro 627 Dan Kuku ayeki maboko pamba tendenge amesana don ya maputa pona ba maman na ye pe enveloppe pona mutualité oyo kolongwa wana direction Massina sans fil porte à porte Dan Kuku candidat numéro 627 azalaki ko sensibiliser bandeko na ye Bosimba ke candidat numéro 627 ala la kapongi lisusu te aza kotambola pona ko sensibiliser ba lecteur na ye azalaki mikololeki na ba maman catholique abetaki lisusu tour na ntele pona ko solola na bandeko na ye ndeko soki olingi développement pe rénovation pona changu code ya déverrouillage ezabongo candidat numéro 627 boyoki Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna Yende, azali candidat idéal pour na Banafuna. Mon respect, faut tranquille, papa, qui est l'école de la vie, so banafuna, la parlement. Matate ba mama bilenge, isanya sana fina mo bimana sima honorable. Magloire na bisoye, to voter. Candidat numéro 21 pour la circonscription électorale Yamatete, la provinciale PSA 26 pour la communale Mutomboka Bamba Noël à Salaki Carnaval Moko Yakafu Kafu. Mutomboka Bamba Noël Oyo azali bongo candidat na députation provinciale pour la commune Yamatete numéro 21 et candidat conseiller municipal pour la commune Yamatete kuna numéro naye ezali 126 Bosimba ke organisaki carnaval moko ya kafu kafu et pa wapi Matete mobimba et ningana ki na ndenge ya kosakana te avant wana akabola ki nanu ba kit scolaire et pa ya ba responsable ya école ya commune Yamatete pour na kosunga bana baiba na tanga na ndenge ya malamu bongo tango carnaval ebandaki ezalaki opesi mbwambwa boyi fanfare ezali kobeta bana Matete bazali koyemba pe bazali kobina bango nyonso balobi sima ya Mutomboka Bamba Noël candidat numéro 21 na députation provinciale pe 126 comme conseiller municipal nyonso wana ezali kotalisa misala nyonso Noël Mutomboka Bamba azali kosala bana nyonso ya Matete bazali kondima na ndenge ya kosakana te lelo ezali événement ngai nazana ba livre nazana ba biloko ebele ba outil na préféraki olenga garda on ndako na préféraki na distribuer yango na ba préfet ya ba école raison pour laquelle lelo basili koya na kati ya ndako to distribuer yango bazwi yango
ke bakende kopesa bana ya 6e biochimie 5e biochimie mpona ete bakotisa lisusu mayele mwa makasi. ezali pamba te bazali kobenga mutombo kabamba Noël petit faci pamba te otali ye otali faci idéologie moko même morale pe misala ezali kosalema ntango nyonso ndenge moko bosimbake Noël mutombo kabamba ayambamaki pe bisika ebele na ba différents quartiers ya commune ya Matete epai wapi population bazali kosepela koyoka ye pe bazali koloba bango nyonso na nsima ya mutombo kabamba Noël na élection ya le 20 décembre numéro ezali kaka moko pour la députation provinciale numéro 21 et numéro 126 lokola candidat conseiller municipal pour la présidentielle bango nyonso na nsima ya faci epai wapi mutombo kabamba Noël azali kobeta lisolo na ndenge ya kosakana te pe Matete mobimba bazali kondima ye. Prof Dan Kuba Takana azali candidat numéro 193 pour la députation provinciale na commune ya Kalamu. Na bino nyonso ya commune ya Kalamu bolingi emploi pe transformation na commune na bino oyo ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 pour la députation provinciale ya commune ya Kalamu professeur docteur Dan Kuba Takana mwana ya Kalamu ya solo solo Kalamu ekotela ye na makila aza na ba idéologie ebele pona bino bana ya Kalamu bozwa misala bosimbake aza na capacité ya ko-créer 32 000 emplois pona bino. Professeur Dan Kuba Takana numéro 193 candidat député provincial ya commune ya Kalamu ba innovation ebele asala pona bozala bongo na ba misala ebele. Trans Kalamu eza société ya transport pona commune ya Kalamu. Professeur Dan Kuba Takana numéro 193 alobi commune oyo eza na pouvoir ya ko créer ba société lokola Kalamu carrière na rivière Kalamu pona kobimisa bazelo oyo ezalaka wana Kalamu sécurité pona ko engager bana ya commune ya Kalamu basala bongo sécurité ya malamu bako créer lisusu ba parking pe ba marché ya ekozala ebele awa na commune ya Kalamu école de métier pona ko former ba mécanicien ba tôlier ba charpentier maçon chauffeur tala misala oyo ekoki kozala créer awa na commune ya Kalamu soki bosali choix moko utile bo voter bongo numéro 193 professeur Dan Kuba Takana boyoki bana ya commune ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 bana ya Lukunga ya bino candidat yeyo Charlie Luyeye aza numéro 76 sur la députation nationale P17 na provinciale na Mongafula. Ya Sainte Rita na commune ya Mongafula et refulaki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football Kin Bomoko oyo ndeko Charlie Luyeye espoir ya Lukunga pe Mongafula a organisaki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Luyeye cadre ya NDK azalaka na yango pona ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis bandeli ya tournoi c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazalaki présent bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezalaki nde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu nyonso esalemaki na présence na ye moko ndeko Charlie Luyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango tomonaki pe présence ya secrétaire général adjoint NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo ambiance ezalaki totale pe na temps réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki kokende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Luyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pona ko encourager bango.
parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby. Soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te. Toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour na ko occuper ba jeunes. Ole batikala na kati ya ba quartier boyebi comme obenda ba makambo mosusu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment ko préférer to occupera bango pour que bazala quand même na temps ya ko sala makambo mosusu. Bosimba ke encadra munene ya bilenge Charlie Luyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na vraiment makasi. Candidate na présidentielle, il y a le 20 décembre, Marie-Josée Ifoku, à numéro 9, na course Bolanda Loyembo Oyo Basalelier. Combolisation, combolisation, numéro 9 Elibisola mama Marie-Josée Ikokubuta punga Elibisola mama Marie-Josée Ikokubuta punga Tokombola, tokombola, tokombola Tokombola, tokombola, tokombola Osoto ekoti na Congo Tokombola Osoto ekoti na Congo Tokombola Boina na peko kumana Tokombola Boina na peko kumana Tokombola Itema ya peuple congolais Tokombola Itema ya peuple congolais Tokombola Elongwana mama Marie-Josée Tokombola 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 ndebelinie Nalutura Toyek na Kombo Kokombo la système ya prédation Outa 1885 Oyo epesa biso lipanda na 1960 Oyo toza kokoba nango na ba magistrature nyonso ya mboka na biso Yango elongo na mosali na Nzambe na mama na biso numéro 9 Marie-Josée Ifokubuta punga Toyek kokombo la système ya prédation Bon, ce soir, le journal, il y a peu yango et comme il a souka bande koboti kala malamu. Au revoir. C'est aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko ngo bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.